nantela ya mino. Ah mama. Maman Chica. Ah maman. Ah maman Miloski. Avec maman Milo. Ah maman Milo. Voilà, le na comme na wana kodi. Nazo ebisa. Mama Milo nantela ya mino. Ah mama. Maman Chica. Ah maman. Ah maman Miloski. Avec maman Milo. Ah maman Milo. Voilà, le na comme na wana kodi. Nazo ebisa. Mama Milo nantela ya mino. Il faut que ça l'accident, batu bakanga parti au babomba. Au moins, so une niclette, il kame comme lié. Bon comprendre que akenda o mekanga. So oza prête baya karandote. Au moins, malobo, et ana mutu te internet ya lobango. Malobo, ezate. Mutako finga nga fingi bana nga fingi mobile nga fingi mutu nyonso yango to sala na internet. Merci beaucoup Angie. Merci beaucoup. Mutu mokote. Aloba malobo. Éprouver na mokili. Combien tu es une sorcière. Bato boana sentiment. Bozo landa Niclette pour na ba $100 na ba $200, vous allez détruire les gens. Niclette a na misala mabe. Na ebisi bino. Tala so na bina zo la bino ma finga oyo. To finga na batu na internet. Niclette na on a beti yango te. Niclette na obengera zoba. Et c'est vrai aza zoba. Mais elo oni esuki sa mutemane. Po na bimisi misala na ya molili na miso abatu. Niclette okokufa. Jour en soko kozwa moto to voiture okufa. Obikate. Okufa cash sur place. Obikate. Yoloko mekinga. Obikate okufa. Internet est lo banango kaka. Mais banango botika la orphelin. Réponds-toi. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Il y a que Niclette aza lesbienne. Azara mobali. Azara fille à cop aza ndumba. Et puis Niclette akendara ba partout. Donc do mona basala ekiri wana ye Mariana Deborah ekira ba partouzienne. Eza confirmé. So Niclette a eu courage. Ya obenga Rachel Mukuna oyo bazara ne collé serré te ba kende partout. Et bongo boni Mariana Deborah. C'est que bakenda kenda. Loulou, obali partouzienne. Ba belle famille à Niclette, bobali molasso. Molasso fia bakisi fia banda kwa nganga partouzienne. Toyoka. Ngam na sala matière. Wazo ba efaro luka problème na mutu mususu. Ozana, na kena kota suka kamba moko ba o musu no chela bino sima bozia. Na obombachi ozi kombo na yo pona personnalité ne za yo moko mutu nzimango alors ngana ninga respect songa sumuki zela na zia noni ke banda pe place na lingi po eza 5 voice komba na kombo oya suka wana bapekisa ngana cha po yana bakombo abatu bato bakombo na bino na obimisa. Posez un Alexandre. C'est bandé. Bakila ngalio. Voilà. Alors nga respect. Dernier respect la respecter famille nanga. Na réputation oyo protéger Niclette. Alors si vous êtes lesbienne et vous êtes avec les lesbiennes na yo et vous faites na ba camarade na ba fille au comment na bango ba yana na salon ba la mama soki na tegra na mwana soki komole soki comment oui ya katsa to say the voice soki Alicia Niclette yeba ni mosolo la za lesbienne te na tika ko za lesbienne te na tika ko bima na yo te pour ba na ofansa ba na bo salure nga pour pas n'importe quoi sur nga. Ce que vous avez lesbienne,
salaki lesbienne no na kimia soki bozangi masolo kobeta bobeta kombo na lingi problème to eza réputation na ngande bozo saluer alors so na yoki turono lekisa mote photo samba na bino na yo moko mutu oyo ozo assumer pa bato zesa bato ke ngano to bima to samba na yo pour la réputation na nga o la sa ba preuve ozo la ke nga Rachel na za lesbienne nga Rachel la bima la yo pour ça ba bêtise la no calmement na mulonga bandumba na zalate na mulonga ba fiyo basala ba cop na zalate na mutu moto na Kinshasa ona ba ville wana etu ona ba kina na sane partout na kina na sane cop ba pesa ma cop preuve na yo mu ko jour ke Chine 3 jours avant que Chine o itokuta na ropo ki mpoza tozana bionique au proposant to ke cop mo be partout na bureau et pas mutu no mo pesa so $1000 $1500 to kabona boya o monde la na boya de ko tabo le ma mu ko sala na ite na sala copte na sala ki lesbienne te na sala bloko la mo sala rati alors beaucoup de ko botsika ko konta comme na ba bêtise na ba ko éviter ça le voice na ba ko éviter mais le ko ko bi trop et le ba ba te belé yo mo ne se décider na ça le voice na lingi problème te beaucoup de ba bêtise na ba salté ba fi beaucoup mo sala ba ki lesbienne ba ki nduma ba nini na sala ba biloko wana te alors éviter comme on s'il te plaît to yo kana soni poto lia to mila to fanda na boy le motileta la biso la ligne problème te donc éviter la néglect bana na bala ceux qui la mama ceux qui na bala c'est ceux qui o bo iya kana salon na o iye bali no beta na ba o tsiko salir là ceux qui pire mo ba laisser mo ça qui laisse bien tranquillement alors mo tsiko pa ko la nga buzoba la lingi na na kombo na ngate ni ket na lobby na lingi te voice na che pause Niklet olina expliquer ni e ana lingala machero eza na YouTube na ngana utotombola live ango eza plus d'une heure na utotombola live po batu musuba ke tala ngana akina problème na yo te matière na mute ya kiti walele opopoza muninga boke partout tanga ingara voyager boya donc Niklet aza lesbienne aza job e na place musubo yoka ya oloba Niklet yo mobali makasi okemba na boyi ko bunda na yo po obeta nga po bunda na Claude na ese bino na oya na photo a Claude makambo eza boyoka Rachel oloba kombo a Claude bomo na kinga akosa te ado beta kutu mobali no Claude okemba ngana za ina problème na yo o matière na binozi voice na opeza Niklet wanga na kasi poeza ngam na oloba te batu ba yebi yo na Rachel relation na bino ba yebi osali zuwa po moni muninga azu mobali akomi na zemi akomi na vi mususu so ipe bobimaki ya solo to te na eyebi ka bino mesko Niklet aza mama na lele Niklet aza bajara ba mibala ba immature boyebi mibala ba immature baza ndeni so ba vandi entre bango ba garçon ba obeta na sko masolo ebini ngana bimana petro wana Sarato lat ngape na bimana petro wana mususu wana mona wa diva wana za na États-Unis wana na bimana epet na bima pe na petro wana arme lourde ba se inventer nde maramu Niklet aza na kombo a Rachel entre bango balele so bakutai na salon na bango ba omela shisha ba ocha bakwiti abanjolo banga bimana na Rachel ngam na bido bakaenga buenga buen et comme elle dit Rachel patali ke akoma na mobali apete ba câble ba voice banzo tambola Niklet na voice asuka wana o babenga na bimisa te e kaboli bitumba eza na bandela pona pa lulu parti kaka tala la émission eza munene pa lulu na émission eza na YouTube nanga lulu muyibi basemeke Niklet émission eza na YouTube nanga so boke na YouTube na matisi émission na ka likolo na empinga ngo boke ne kotala boyoka ba voice wana ngana zake nemia Niklet po na oloba sikoyo bizengi bazo ngo na contexte arando siko bongo wana boyoka kutu na oloba Niklet mutu nanga Rachel pa petit nanga mena sali analyse
Sko bongo o wana. So on a oloba siko na zo kosa. Bongo o wana kasi. Combien d'années? Tout. C'est là où j'ai compris qu'elle n'était pas intelligente. Yo ozo matisa batu oyo, ils n'ont rien à perdre. Jaël Cho Moutakala. Benita Moutakala. Non, Moutakala. Non, Patrick PD. Simon Eric Liboma. Donc, tu as amené dans ton panel les gens qui n'ont pas de valeur. Tu comprends, Niclette? Loulou, c'est un homme intelligent. Asa garçon ya poto. Kozwa Loulou, ba garçon qui chasse te. Oyo, o sakananaye. Loulou Azali, c'est un monsieur de l'Europe. Tu comprends, Niclette? C'est un monsieur de l'Europe. Moi, ba garçon poto, yaka poto. Fanda na poto. Po ye ba garçon poto, ndia se comportaka. Na vie ko lingara te, to tapote live, ba o signaler live. Ba o signaler live, to tapote. Na vie ko lingara te, muto aya na makambu na yo. Omoni sur le réseau. Ba makambu nyonso baloba nanga eza lokuta, me bato bafinga nga ngoti lelo. Me bato baloba nanga makambu wana ba yebi nga te. Ils me connaissent même pas. Ba makambo nyonso bato talaka muto kwa Jaël aloba salela nga kisi ya ibaka. Mais ngana Jaël tokutana 3 fois na vie. Tokutana première fois na maison Schengen, deuxième fois tokutana na kati ya avion. Troisième fois toya kokutana awa epa ya wata. Mais Jaël a koselanga makambo batu bandima. Que yé apesanga bakisi ya ibaka. Tala niveau ya batu oyo matin na panel na yo. Niclette, moi j'étais oyebi lobi na okela ki o mawa moko ozobi nozo seka. Yo kanisi mama sociale yé moko libala na ye aza mal aimé. Aolinga yo za bien. Kani aza garçon qui chassa. Loulou aza garçon poto. Ba différent. Baza na réflexion différent. Loulou ebe luka mbongo. Échafaudage est foutaka 4000, 3000. Échafaudage teke o ndenge ba asarazo be échafaud wana e foutaka. Loulou aga aza feman ya Paris. Niclette na okela ki o mawa makam sarabi oyebi quand tant ozo bundana mutu zela ya loba. Zelaye aloba yokaye Sarah azoloba calmement posé azo bimisa ba grenade ba drone bino bo cha makelele bo finga mafinga bo finga Sarah mafinga o ezala déjà bali ba ma ba non niti non ko finga Sarah ni ayebi Sarah te muto ko finga Sarah zanga na fingi on te Sarah linga Sarah rando nanga te aboya ka sala rando nanga parce que moi je la connais. So na ye na panel na bete masasa okwea mais neti Jaël ayebi sarate non akuta na sarani dadani dev Benita na Sarah bakutana Benita déjà ko 40 na sarate yanga zo ko kufungwele live te mais ya ko salir yo o Benita sala ki lobia salisa ki yot comment ye azana panel azana baboni aloba osa ile live te ayo matapa na yo touche. Niclette, yo kanisi vi oyo zo menena Loulou, mariage oyo sala batu ba sepe la. Yo kanisi ba Benita na ba Jaël, batu nyo so matin na panel na ba sepe na mariage, te ba sepe na te bébé. Nga lo ba na mutu vérité, na côté la ki yo mena Monique ta pas te immature. Oza immature. Au moni so vanda ki nie. Dans la vie on dit le calme est bon. So fanda ki nie makamne so Sarah zolo batonga tolo balokuta agissement na yo agitation na yo makamne so Sarah lobi eza ya solo agitation l'agitation mwana mwasi moko bayana e awa abota mais na début batu baboyaki mais agitation ya Anna soki Sophia ndeto comprendre que mwana nazaye obi muto likambo ba olobeza muto obi miso makamba solo Sarah zo keneno na rando ya motema mabe Sarah zo détruire business na yo omoni na Congo muto ayo kaka ke no place ke na osala suki ba cha ba kisi au kima na Congo so muto ayo ki kaka
place bakendaka kosala suki mutu ana simba akisi aokima aba bazwa basuki na biso bakenda nango pa banganga likolo ya film nigérien. Même biloko na yo wana tala avec l'état batando banga ko soma po sarande azo kende no aobo mayo aobo mu aokato mutu yo ozo ke na sarana ba ventir mais sara zo kato mutu o tanga makila malembe yaya na vie eloko lekitika Niclette ezate lobby Sarah a dit beaucoup de choses qui sont dangereuses. Neti na réflexion nanga na ko sombelo noté na ko ki ko kene na salon na yote. Déjà à attendre que non ozala ki mwasi ya David Matadi ki bala wa mutu mabe oza mutabi changi mobali na yo masolo oyo betela ete na passé ayoka kiangolo be pa Sarah tangi 5 mibali ya yo bachena ba photo. Une femme mariée, ozana ba semeki, ozana ba bokilo, ozana ba camarade, papa lulu ozana ba camarade. Mais lobi bazo tangelo mibali lokola bazo tanga poset nde ba oteka. Te yaya, omi boma ki lobi. Eloko eleki tika ezati. Yo ya ko jouer rôle ki star. Yaya, Sarah t'a détruit. Mais Sarah zo loba makambo yo et détruisera batu. Ba élément sur Niclette, oui biso boso nata. Et bon, on t'a causé le cambuso. Puis on t'a fait mon bleu moi à sur le soir Niclette. So qu'ils en a battu. Oh yo. Bazo côté là au so na bang. Quand na ki na ngolo ba na so na na tinga na petit ça qui okuta avant ma campagne so. Mais c'est que ata battu ba yi ma bo sara ki pe battu so so mto ba matière. Battu ça le matière rebelle mais yo ton monde ka sara yo yi. Quand on danse en bolingate, qu'on se le dise, quand on danse en bolingate, oui, batandoki, et batandoki, koko c'est ma cambote. Atandoki, kosa le cambote, le il faut faire en général. Si on a avec ce que avant, attends, ça va finir, tout le monde est naïe. Si on y avait balé, azan a belé sur yo. Ah, pour la thé. Azan a belé sur yo. Ah, pour la thé, la guerre na yonaï. Ah, pour la thé. Dotika no apola thé. Non, ma vérité. Pour nga moko biloko na hier. Ba audio on a hier. Ba appel on a hier. Oh, bat baza prêt. Yako banda ko mata pa Sarah ko tinde belema. Wana zandoki. Oko laisse yena Diego pendant 2 mois, 3 mois. Donc botika Sarah ko polate na guerre au Sarah gagné Niclette. Ba élément sur Niclette est belé. Pas de faire et comme ba jeter comme ni. Respecter ta femme. Biso peut te respecter yo. Et loko ngana ko sala pa mobali souté. Ko laksa mobali place di boulot en bongo. Ko laksa mobali ba relation nanga. Ko laksa mobali ke na koti si 10 francs. Et c'est loko na ko sala te na kabola sentiment na amour. O eza yanga c'est privé. Vomenga na pesa yo na kabeli bandeko noto bana na yo to boy. Ke to sa no li boulou moko. C'est quelque chose je le ferai parce que les hommes ce sont des ingrats. Mobile soit comme simba ka 10 francs na yo. A manipuler à comprendre que olingi parce que mebel ba kende o laksinga bosse ko krakenga. Soko laki seka libulu mbongo. Ye pa komo ke luka makango pala la bango. Mais ça ngo propre, ça ngo musika. Poto koma na makambo nyoso ba finga Niclette, muta fingi sie mobali neti. Muta fingi sie mobali na Po bino bolbo cheke bazo finga Niclette ko affecté par lulu. Oh, po pa finga Niclette. Muta fingi si Niclette ça par lulu. Et ça asa auteur compositeur ya benjou no so bo finga Niclette à télévision. So ki papa lulu c'est là ki kindumba te. Balinga ba finga Niclette ta. Po bolinga bo sene ti bolongo la ye osana libala no libala ezaka te moi si faut respecter libala toi battre libala mo bali pe faut battre la libala botika ko lati sa biso ba kilo libala ezaka te ke battre la libala na yo mo bali pe faut battre la libala na ye so ba la kisi bino ka nzela place di ponde bosa boso boko ba lona Niclette o banote ka biloka Chine o ebi place ba tsomba perrique o ebi place Niclette asomba moi saki o asia la kisho mabulu nyonso asomba biloko
Dans le lo so bokabona nika chokelinga mwasi mususu ozu mwa fonza nango bokomo kosala nzela wana eloko na ko laksa mobilité libulu na nga ya mbongo non la kisote. L'homme n'est pas ton frère. Mobile to sexe que tu awa. Yaya, l'homme parfait n'existe pas. L'homme n'est pas ton frère. L'homme c'est l'homme. L'homme a na famille na ye. Oh pas bête la ta mutu moko li solo na yo. Soka siliki boka maloba so batomboki. Bazaka to kabwana. Pourquoi bazaka prêt au kabwana? So komi bosse que to kabwana. Pourquoi? Asi azio elingaki. L'homme c'est l'homme. Soko salaka travaille pour toi, travaille pour ta famille, travaille pour les enfants bobo tibino mi balé. Eza peka bonheur na ye. Eza ka bonheur na ye, sunga famille na ye. Mais kolakisa ka mi bali mabulu ya bambongo. C'est quelque chose onga na sepela nanga na ngote. Na sepela na ngote pona yeba batu ba lele a trop total na réseaux sociaux batu ba lele trop. Tozu mayeli. Nako lakso teke mbona nga TikTok ekota ki ote papa. Ndeno wake bumsambo na nga TikTok na okabelo 50 euros. Nandeni. Nando lakso ta TikTok nde leximbong. Ta kado nde mbongo vanda awa. Omoni so yena TikTok studio. Ba kado mbongo vanda awa. Mbongo chuye ba live vanda awa. Mbongo ba video vanda ato komi kuna ndeni. Poju msuyo poma do fungula live. Le respect. Sarah tolobana ati. So na kote la ki yo ponga na Sarah tolobana ati. Na eba ke Sarah a obeto ka o debu. Ya na isa ki yo bima na game. Ponga na ebi Sarah bien, très bien. Sarah c'est un haineux. Sarah za haineux. Sarah za motema mabe. Sarah soka kangi yo na motema ako détruire yo. Mwasi ya boya mwana na ye ti lelo po sala mwana ya mutu mususu mabe elobele lokote. Bizu yaya. Mwasi ya boya ba fruit entraille na ye atika yango souffrir niketo amona mutu mususu au sakano lokwa bale. Ba kosi yo. Sara oya su lelo yoko oya lelo oko kate. Ozoteka Sarah tango ya lelo yo lali abimisi ba vérité musu tango ya lobi yo lali yaya o lali Sarah ko beto bongo Sarah beto bongo ata 1 mois. Pona nini tu n'as pas su être calme. Le calme est bon. Dans la vie le calme est bon. Le calme est bon. Batunyo so wana ba mataki na paneno Niclette bungu ba chor. Omani bato matin na panen no ba chorino. Ba chor ba lokaka. Gel chor. Benita ndoki. Nani dano no ndoki. No Patrick ndoki. Simon Eric ndoki. Ba eko envoûté yo. Yo mona ba okote lo ba linga kote. Ba linga kayote. Mutu fa kote leza mutu ayebi yote netinga. Na yebi na nga yote. Ni dada, ni dev. Na pesa ki yo conseil. Na lobani. Tango moni mutu. Omo na vie Soko moni mutu yo yebi te. Men mutu wana zana succès. Mutu wana zana ba pete ya makasi na internet. A kote liyo. Yaya. Ala kiso ke boma mutu. O koka gerte. Na ye na pesi yo renfort. Il fallait boma mutu mba moko. Fabu ba. Oye na minito ngalo ba mamne sa zolo be. Ça il faut se aller à 2 vidéos. Na yebi ki oyela makamba lokuta. Ngana occupé yo tengana na nga femme mariée. Loba na onyoso loba na nga etalio na nzambe. Yaya, Niclette Sarah linga sala ba live nyonso batanga ba kote lao. Mais yo oye komitika. Oye komiti. Omoni makambo yo loba na Sarah eza ba banalité. Omoni Sarah a okeno 1 mois. Oyebi pourquoi? Omoni nini audio oyo zongisaki ya passé na o rando papa na ye. Sarah oti côté. O poli. Sarah ena ba preuve. Nga Sarah to loba na ate. Na ngai otala ngoka na ba page. Niclette kene na rikini. Kene na rikini okomona lupangu o lula zotonga ndaku lula zotonga. Muta zotonga ndaku ya lulu na rikini na lemba noko nanga. Noko nanga muta otonga ndaku.
ya mobali ya Niclette ya Lulu oyo ayebisi noko na nga aloba na mutu ta yebisa Niclette te parce que noko na nga pe basola na Niclette mais lokola noko na nga tongaka ndako kitoko yekanga ni mutu bapesa confiance na makambo ya ndako na bombi sekira lobi mwasi na ye ayeba te mpo na nini Lulu Niclette ndako ozotonga na Rikini Niclette ayeba te poani soki bokokata pe contrat na noko na ngai je m'en fous j'espère que o est important que nga na lobi c'est tout Niclette soko ozwa mayele te eza pasi bien bato ezanga ke na olanda Niclette na privé yebisa ye Niclette ablokanga même na WhatsApp mpona bavérité veri na nga to ye na internet na TikTok abloka ngai mpona baveri na nga Niclette yo soko olanda Lulu osimba mutu toza a na internet toza a na TikTok ya Clarisse oteya Niclette te ya Clarisse oteya Niclette te ya Clarisse ozoteya Niclette te ya azala bongo te ya Niclette combien de fois biso toteya Niclette bayoka te tika kosalela Lulu azana ba makango est-ce que Niclette est-ce que yebi ke Lulu abimaka na Jovita Niclette est-ce que yebi ke Lulu abimaka na Jovita mwana na yo ya mosala babimaka na Lulu oyebi soko yebi te dana bwakelo matière Lulu babimaka na Jovita oka bosalaka ne opesaka confiance soki ozato ke lubumba shoki yo mutatika na maison Jovita yaya loko liko zwa mayele te ya Clarisse liko te aleki na yo te azo changer pété tozawa Lulu otonga ndako na Rigini na Lemba oye moko Niclette ayebi te ke Lulu otonga ndako Niclette ayebi te ke Lulu otonga ndako na Rigini pendako na mbonga nani ya Niclette abimisa mbongo ne boye abala Lulu Niclette amisombela biloko libala ye moko biso to yebi Niclette azoba sal ye moko biso to yebi eloko Lulu asala na fete ya Niclette kolata kaka ya Niclette na kolata ya ye moko c'est tout o nyonso etikali Niclette asala nyonso Lulu aza jikolo ko banda jikolo na pantalon ti na décalé na eti na suke mutu aza jikolo na préféré na ngakutu Diego parce que Sarah na za mayele Diego kena na musique boya Diego musique simba te mais Diego alinga Sarah na bolinga solo ata soka yene na bolingo monde sa yiba Sarah mais pas Sarah o yiba te parce que Sarah mayele ce qu'on y a c'est quoi biso to fongolo miso liko yoka te to tiki yo mais yeba Lulu abimana mo musala na yo yeba Lulu autongo pango na Rigini yo tinda bana ya Lulu poto mais bande kono bazana bazo souffriti ba matala na boliko tika te ba matala na nakutana ndeko na yoti na bandali musala malonge zate mona mobala koma lokwa fazer mais yuka matalana na TikTok wani ba bijou bébé yaya ke bon sa no famille Niclette bon sa famille c'est que ba matalana ba bijou parce que mtana tina bijou no azate to na besoin de ozo mayele o comprendre que mobali na yo azo lia yo elo ko na mpuku azo lia azo fula yo ndenge Lulu azo sala yo Niclette zo mayele oza mwa mketo ada mkolo ngana te na ba façon nyonso na WhatsApp na ni oyoka te loko linga conseil te ya mblokanga Sarah zana pena mini babaki ka lobby zano kimia Niclette za zoba o pena fale loba zoba ara zoba otikala ka zoba
Mais Niclette soko au changer te toza na TikTok total toza a to ko mwana Niclette nanga ko lela lolo yibinga pon ya oyibi ba pla o lolo zo boxa poda yo bébé ya munene na ya mwana so tonga ndako oyo yebite lolo zo tonga de niveau oyo yebite o muto tonga ndako wana noko nanga siko tala niveau tala degré conseil ezaka bien landela moni conseil na piso landela ndako ana na rikini o bien raison soko yana obe na internet c'était pour na soni mais ata yimo place ko vando baki mbilinga azaki na raison ya lulo tonga ndako na rikini bébé menda kwa na yo yebite menga na fongoli yo boke na rikini na lemba autonga de niveau zaka na prince bébé autonga ndako ezaka na prince bébé ma chérie de niveau mtoto ngonoko nanga mabe ba mama tout bote Niclette bungu atika rando busali mabe rando kenda bongo te au moins Niclette na banda okende nde sara banda ko kende biso to na posa to ka ba vérité bo eza na kati mais bilo bokati biso sentiment ka ba mama wa mita mabe o bango moko ti ba osala rando ba biki ba basi ya mabala ba biki baza basi ya mabala bazana ba bokilo na bango bazana ba semeki na bango mettons bandima ki ba ki na monde rando fallait maman to soutenir bana ba maman bosali mabe fait tout soutenir bango biso ba leki to soutenir ba yaya to soutenir ba leki en tout cas ba maman bo soutenir bana na bino pour rando wani komi kokoma kitoko moko te na ebite pour Niclette abia kati na e Sarah to la bi o katati semaine o mobimba so ndeto bando yoka ka Sarah biso to ka Sarah lobi koto na Niclette ya lobi Sarah lobi Niclette ya lobi mais bokati biso ka sentiment ka boyi na minute muke na sepe na ngaite asepelite wando bakenda na ngobongo te okando Sarah zo ya mobimba Niclette zo ya mobimba ngelo na senga ka balungola papa lulu balungola ba Diego po bango na bango ba basi bango ba matarape ba avion rande soki kitoko Niclette Sarah ba continuer yo pe mo okateza te faut continuer Niclette okatara ndote Niclette okatara ndote bimso yuma Sarah ba yebi ba YouTube ba yebi ba TikTok ko gérer ba to maman bosali mabe ba maman tout bote bolo bani so Sarah to la bimisi le passé ya Niclette bimisa le passé ya Sarah to la Niclette wa mwana mukiete o futa déjà mbongo bo bato ba lobela yo futa bato wana mbongo balukilo le passé ya Sarah Tola ndenge Sarah Tola a futi mbongo po balukela ye le passé na yo Niclette bungu poto sani na makambo betinga pola nga pena bo boma na pena ba secret bi ma somba o ebata ma wana na kati me mabeza ba kombonde ya bato ba kombonde ya bato ikomotangama elonga la mona mabe ba kombo ya bato mais so pena bino mo na bino mo bandi ko bimisa ba vérité en tout cas public to zanga poto yo kabino to ana posa to sepela bon bolongo la ka mibali bolongo la Diego bolongo la papa Lulu mais bino na bino mo etake bana basi vous a rappelé ba chaînette minene bona ba bijoux ya minene en tout cas côté vanité to sengi bino angote to sengi bino mapango te to sengi bino ba bijoux te na koswana to ana besoin de ba vérité bo bimisela biso ebima ya ba lesbienne ba biso to ebete ke ba lesbienne ba biso to ebete ke ba sala ngo ya kubatama siko ba secret wana nde biso to zana posa to yeba ala posa to yeba Niclette futa mbongo luka bana quartier ya Sarah Tola nde Sarah Tola sali bo basi bo bomana so bo bomana bo bimisa na ba vérité biso to yoka to ana posa to yoka ba vérité na bino Niclette muta pekisa ote muta ko pekisa Niclette kana boyela e o Sarah Tola kuna déjà to pekisete alobi pena yazo me marando ti na suka
tellement que basi ba finga na ba bomana ba bimisa na ba secret so pa mitaka les alliés bo bimisa na biso to se persa tu misu bino bamboa o boloba nini bino bamboa o boloba nini so parce que muto azalaka classe azaka illettré azaka lettré pour muto ko tangisa classe azalaka te faut c'est un mingi sagesse et non intelligence. Il y aura une vidéo à Niclette. Tu peux t'attendre quand ta ville, au télémina talent, aux lata, au côté 12, au côté les clubs, mais à côté le côté ya Zandu. Na lu pas ba lulu kuna côté les clubs et Zalaka. Boyoka siko ya camarade ya Niclette, Marian Tomba. Na réputation. Réputation tikala ya ba pauvre. Biso to teka réputation ko to ba mbongo, ko to ba stabilité na vie. Bino ne ba tozo suki la réputation. Biso to zala ka susu na réputation tipo mutako. Boyokit, je vais maintenant donner mon avis. Niclette abandaki boyinga déjà à cause de la mutasaka tolate. Tout le monde connaît que tu as discuté na ya pona mamba bata Grèce. Naza église au milieu du village. Makamususu, t'as la réputation jouer. Vous voyez que passer la biso rattrape kabiso. Y'en ba lobaka passer et ça maman est présent. Au koki mangote. So yebi que passer ça flou. Yo mutu po sara elle n'a rien à foutre. La réputation. Parce que Niclette a besoin d'ango. Pour y aller qui a femme mariée sans microbe. Yé a la réputation. Ce qu'il y a pas qui a fallu qui pas à ça la pique na Sarah. Voilà aujourd'hui. T'as la passé dans la maman à présent. Moutoutou a passé mais passé sombre ezali. Et tant que yebi que ça bon faut qu'on batte la moi dignité à mukio batu bazula rayo. Soro ye TikTok sika biso to yebi ke Niclette Bungu biso ariti to yebi ke Niclette Bungu aza mère spirituelle ya Marian Tomba biso to yebi yango. Soro tuninga ba preuve na ko pesa yo. Alors batu miso ba yaki sika bazaki bango importance ko yeba marambo nyo sote. Naza na ranking na Niclette te. Non ça la analyse mot clair net. Pour la garde ranking na mututé. Surtout aba mongo. Soko ko tumanga soko ko tumulanga je te règle après j'oublie. Voilà. Donc, Mamaramboune moko et la kisi nanyo azali. Biloko tu ya net ingarit na yebi na angote. Nzamba lola na yebi angote. Soki yo yebi ke passé za mwa zunguluke ke ba camarade tala ba mi akala baza prêt à tout hein. Ba na quartier akala baza prêt à tout. Biso ba rito lo ba makambo kasi ba saka ba lo ke ba fina bisote. Ayaki awat. So la gila passé compliqué na nga vandi la kao. Aluki ba photo tala basi ba photo mama biso ba papa bande kolanga tout so passé qui compliqué le gola équation c'est ya second degré alinga ya awa tala riti kuta telemawa adala ka fia kimbuta na passé compliqué te so ki na linga mbali oui pour na jeune fille mais que na telema na talona boma ba tout na zaki so ki lele ezate lisanga ba to na tout bando tshela Niclette pour lelo ba komi na matière chacha. Pour te dire que na cimetière mutakinda ye moko. Sarah dans le loko perdre te blo musu ta fani na 4 lèvres Niclette na otala. Na bin sambi pour ça de sa fille mutuna maloba. Asakize ye moko. Après si bato ba réponse à ba question bato bando luka. Ye moko Niclette. Na la ranking na été. Bato bolo belanga komela na privé. Sona ko na fille moko boyao. Na komela na privé na tanga 12. Na continuer ko komela mutabongo non. Lokola mambo na réseau to ko lobawa. Oya koyoka yoka ko boya tiki. Bilo mususu afini sa ko vandi ah le talanga na sa ko bino so boyebi ke donc to répondre yao. Tena ko côté le mais faut ko tchaba point na ba i. En matière à beauté ça Niclette ko finga sarati. To se voler ba faster. Na matière e longi mabe. Niclette na lobite ke Niclette mabe. Mais Niclette ko finga sara ngote. Bilo mususu sara lobi ye mo ka pese ba réponse to pese raison. Total hein. Ko to ko suki le sukili. Pena nyonso yo. Mutu mabe sa papa Loulou. Papa Loulou aluki kindumba na ezipa mana matière Niclette. Donc aluki bana ezip donc kindumba pa Loulou ezo kana soute lukolo amemi Niclette na buzoba. Bolinga te za vérité pire vérité. Donc papa Loulou za mutie mama be mona mbali.
aluka pena buzo ba Niclette bima po kindumba les ipama pe akele ngo likolo ngo akeko sala challenge na vidéo ya Sarato la wa aloba na papa na ye o mobile pardon. Bonjour mes amours été na pena lokola intelligent na saje chez ça le ba na live Niclette Bungu na Sarato la Niclette Bungu o eza conseil moto apesa ke conseil yo kende moni basala ka piquer na bata na réseaux sociaux soki oyebi na mutuno ki passer na weza clean tant ba rocha photo ya maman photo ya papa tu n'as rien à foutre parce que passer le weza kitoko zo eloko ko perdre te so ba ina ba preuve exacte parce que otambola malamu mais so ko yebi passer na mo ba biloko moko boyo batu ba ko simbo batu ba yebi te faut na ba réserve ya ko ya na rando na batu oyo ba maîtriser rando na landi live no lobby Niclette Bungu limbi sanga no ka posa def so munoko nanga ndo ka posa na def so munoko nanga Niclette Bungu ebo lobate o ebo sala rando te moni makambondo loba lobby mingi bando funda yo moko o lobby biso to ba fille ya millier to bande ko lata talent to kota baro yo o ebi ke masangete ka makota biso to préféré baro yo mwana moko te ya ndako mwana ndako ba ejikaka akoye baba explication ndo pesa wana que ozo ponese to lobi la to ba no mata ba talent biso to ba to kota vérité to yebi ke milliers ba fille oyo ba teka bango ba fille ya bandumba ba fille biso to yebi bonga tabilo bo expliquer ngo ndenge nini yekenda ka bongo fille ya milliers fille ya talent bo ponaka ba ba po yebi ke batambo ba kotaka déjà to ke de ko confirmer makambo Sarato la bando loba Sarato la to ki to te voler ba faste ayebi ko loba ayebi ko cha ina i una u asko na bato soko ataka ayebi ko classer lenga analyse evana kitoko Sarato la Niclette Bungu to conseiller ki yo ya bongo ça faux conseil parce que aller le ko perdre te famille Diego e mambasalaka yo dans le ko faut préserver bilo musu ba lobi wana biso fallait to yeba yango te erreur grave oyo ko loba lisusu ke soki nani mukuna soki mwa son komene nani dayo kaka mukuna na suka alobi ko wana eza matière na ye luka makambo na yo donc tu confirmes ce que ça rend dans loba tu as confirmé que tu fais ana bengi aboyi pe jone bima pour aboyi do eza mambo solo tu as mal agi et ba to ba ko intervenir so ba il fallait pas protéger yo fallait ki ba me maliwe me magite ça ka le ko perdre te ala le ko perdre te yo za le ko perdre ta réputation le ko ba to bando zula yo na degré yo mambo sara lobi et yo zo ke na on ningo confirmer et so pas ki yo makasi so ye ba to bazala bazaba hypocrite na kobele ya kutu ya be na privé nga biya be posa na def Niclette Bungu maloba ayebo loba te ba ko confirmer makamundo yo confirmer wana te ata fi wana mukuna be ko falo betango 12 bato na to bazelo ko perdre te yo za na réputation fala ko protéger biloko mususu oneza na bato ba yebite ata biso sto yebite yo sko bando confirmer ngo to afi ya talent esopi sali kitote oyebi ko loba te ko continuer rando na fi wana te asa lo randa ko ya picken o ya ko perdre loko te yo ze loko ko perdre oza na crédibilité o yo perdre na so vérité muto yebo réfléchir nga cheki to aider téléphone bi dans landa o ti ba ba tout ba mata bazo finga biloko fallait yo autoriser te na live non parce que bato na zero level mususu bato mususu ba yebi ote parce que biso banda ba TikTok to to yebi histoire to yebi makambo belebele bato mususu ba bandi na bango sika bazali na to yo ko biloko na te merci ça prendre où laisser bonjour mes amours o les analyses